que Fatia azosala musala. Merci Natuki wana. Bazara Kinshasa bali bazonga na ndoto c'est parce que Mende alongwe. Makambo ya position na loja ga Mende Sakuru et baby pona Mende Toboi soki Mende tembele toza liboso likolo ya Mende tozotanga makambo ebele na Sakuru tozokutaka zela ya malonga na Sakuru kapona Mende Toboi politique ya mikolo Tolakisi bakela Sakuru basakufanya wana demokrasi dans population boye baboye tolakisi bakela Sakuru demokrasi evali Kabila ake nozongisa Mende ma ya kufi kuna lali kao azongisa mutu na bango mai badi le tribalisme merci la population s'encourage et surtout nos élus sont pas confirmés. Batika ba jeune ba travailler. Batika ba jeune ba travailler. Merci à tous les députés. Makadame Bulo Sakuru aloja makadame bu katako pese ya mena bu chate mene makana to chike to ke no to kontra mo to ke na olesa lo Sakuru ambo chodi mena lo sakala mama mutonga na ngena menda achu tele evolution na se la show ana se Sakuru to la makadame kamendo kura ayo lo jake to ngena no ka se ka so wana na ruba yo ka makadame yo ko la kura la ka o chaka to makadame bu kura bu transport de transport bu wa jeke to ngena na ambo shilo se ko di mo ateka tamidi de ko na male wanji Félix Tshisekedi ane kime mkumadi gouverneur kama ndoto macharo Kenya tambo oso na taboto na FCC diwala ndela FCC adi embole udi mena mende wo kalo ya shiko nyoso lopta general alo jambo ko bile busha zamilo saka la katete aluto Sankuru lota mende na menda meta me una saka la yuto Sankuru la yuto Sankuru zamilo saka wa munutusha mkumadi zamilo saka matondo mingi nanga pesi biso mukumadi abano tamwisa monka c'est parce que Mende aza mutu mabe abano boma mboka abane kiko sala pete biso batetela toyo kanate me toza biso na biso dimona ngendu lo tetela mateketa la nero vile kakichasa keso de kongena ngena ohambeta mukumadi owaji atorange Mende kontora kolo e kontora kolo de kasala wa conflit la gelo ata boka keleto atetela onge haokana gelo hanjoni atorange Mende toboye Mende te kolongelo ngeno ona lengwa meta gouverneur kolo Sankuru amoko la Mende donc l'autre pied moko le grémateur là so sotia na Sankuru te alolo ngeno wele danger ate okona teketa enda sole lote kola kichasa ko kwa wele la Sankuru uno so ko hakona donc ate te kolo olowa mama Mende kao
mende onyoso atuanga cha kuderika ngalolo ngalo sanku wao chaka kanga cha kudaveni onge soka molema tamolema mende tamolema bomba kanga sanku apite chero sanku wakinde ushota mosolo apita ngo bate shota mosolo mkumai mambo to olanga hani yeko na lemba la lone longe no wakimai shom kumai mambo to olanga shota molanga mkumai Stéphane maboko pembeli comme na mukute asala mabete bamisusu bayiba c'est pas na yoko mbongo ya gouvernement te ay pas s'entendre peuple akakuru c'est pas mbongo mais ça tika kinae pesa une chance ça Sankuru le peuple d'abord toujours c'est pour la makasi na Sankuru pour la tribalisme mais là on demande on est là depuis kala bato bazo kufa bazo menda zo lo baté bato bazo kufa zo lo baté c'est là lelo développement salemi mukuma galeki tozana posa muto azo diviser peuple te tozana posa muto azo sangisa Sankuru les ateliers no ekondo yeso to boye lo c'est-à-dire banyongi bato ebele territoire na ye na ba territoire mususu pour travailler dans Sankuru il faut s'aboter CCI attends c'est classe A comme dans Sankuru il faut qu'à babomayo il faut qu'à bâtir musika papa tu vas faire la tribalisme il faut pas tout bien ndako pour vendre te sur les autos c'est pelaté ndenge ya zui tozo sepela Sankuru mobimba tozo développement lelo mukumadi aumela Mene ayo sombe ayo kokanda gouverneur mene ayo sombe Samilo Saka na bato Sankuru na tete anju to Sankuru Saminanga merci na loba na kokene na Sankuru soki menazi gouverneur na kokene na Sankuru te pas donc monsieur chef de l'état grâce à président Mende Kao. Merci bandeko na Sabino Kenon ezalaka esengo et là moni Fofana alongi te azu diplôme te mais attaque notable à Sankuru lelo penda baye batienga put na oso la bino penda o baloba Kenon na moko wa makila na ye moko aloba po ba santike andeo ya Sankuru mukumadi aza implanté partout pendant la bonne à Kinshasa place institution so ezali mbote ndeko mbote papa lelo na moni Kenon batie biso so poudre mwana mboka mukumadi aza nani pa nao mwana mboka mukumadi azali patron na ngai mwana mboka mukumadi azali candidat na nga o ngana soutenaki pendant ba campagne so ba électorale siko lelo tomoni Sankuru surtout jeunesse ba manifester bakumi moto oyo toyebi ke Sankuru mboka maele oyo Patrice Emery Lumumba o akufa avec isoki trahi quelques des années mais lelo bato bazana ba 80 ans bazana 70 ans bazo sala makambo mabe matanga ka kombo Lumumba mais mwana mboka mukumadi aye na kombo ya Lumumba pona ko sangisa beze babenga batetela ekondana eswe bino lelo mukumadi gouverneur okoloba nini na mukumadi par rapport au Sankuru a subir des années bon mukumadi na programme na enanu azali ko lela mingi bosangani bomoko azosenga batetela nyonso tozana posa batetela mibale misatu te o batetela x batetela y te biso nyonso tozali bana ya Sankuru et puis ezali loko moko bato babosanaka ndeko na Sankuru ezakaka batetela te batribu ya mike eza mo ebele bango nyonso mukumadi azosenga na bango bazala bomoko mpona bomoko nde tokotonga Sankuru na biso me nakoyebisa na mwana mboka mukumadi ete abosana slogan na ete ezali unité akende yango ntina suka asangisa bato nyonso ya Sankuru esika moko par rapport à koyoka mwana Sankuru o lelo pe akena mikila poto koluka mais kozonga na ye amitraita nationalité na ye te oyo aye na Bertrand Olongo oyo pe bato balobaki yano aza belge mais Sankuru eyamba ye mwana mboka mukumadi batraite ke aza belge lelo okoloba na banani o bayamba lolaka wana ke mukumadi aza belge okoloba nini po aza gouverneur eli
papa biso na toyebi ete na mboka zo tamboma na mibeko soki mibeko lobi boye tola na mibeko boye soki mwana mboka Stéphane Mukumadi soki azalaki congolais te mais alingaka azala na course te aza na course po azali congolais azali papa na ye mama na ye congolais mutetela ya solo atangi na wemba nyama ayebani na Sankuru te mais makila ne bakuna muto na ye na Sankuru ndenge tokoloba azali étranger azali mwana mboka ya solo papa na koyeba penda bato ya Sankuru o basali politique na Joseph Kabila basombika ba mapango basombika ba mituka mais mwana mboka Mukumadi oyo abanda kotonga abanda kozwa bana misala avanza na politique lelo okoloba na ye nini oyo akosala bokeseni na bato basali politique ya kosomba bandaku kosomba ba mituka mais Mukumadi tomoni bandaku na ye ava akoma na politique voilà na komo ndenge lelo jeunesse ya tetela ndenge basikile na Kinshasa pona koloba no bazui choix na bango olobani na mwana mboka Stéphane Mukumadi yo moko lobi papa journaliste azwa mbongo na ye liboso akoma gouverneur aza na ba moyenne oyo lobi na chango Angers pona kobongisa mabele na ngai aza na ba projet ebele tolandaki projet de société na en assemblée eza kitoko mingi aye na koyiba te aye ko zamonga mutu te alobi ngana ye ko se sacrifier pona kobongisa Sankuru na mwana mboka Stéphane Mukumadi en tout cas Sankuru okende liboso pe to komona yango moi message na diaspora o ba benga ki ba mère pena na bandinga poto yebi keti na ba wembo nyama bakata kokombe ba chumbe ba dialo neti biso pena batua tozana même village na parti Semeri Lumumba voilà village ona loa po bateba lobela Lumumba ba yeba katamboka na eti lelo Mukumadi fois na vision keno Sankuru est à la place ya tourisme o batobaya kotala place Lumumba aleka place Lumumba botama moi munoko mboka sadi na sengio oloba mwa kitetela na diaspora oyo kote Mukumadi azongi oyo bato balobi ke ba voter Mukumadi o ba bengi ba député provinciaux keno ba voter Mukumadi mwa kitetela en tout cas wane sali bokoko na biso toko bosa na ngote kene kalombami le anache nyo tele ayo nyo kande mboka ka to che ndeko la lutuilo kande otoche nde asone one otetelala walene otetelala akuchu atoche nde nombaka unité tongelo kongwane tuende lo enone tano ene keneka yundo sala atoche Sankuru no yongangen tonge kako totoi lo kongwaki Stéphane Mukumadi Sankuru ayo chocha atondo merci bandeko ba comprendre oyo mona mboka alobi ngai epege fofana samino keno lelo naza décoré attaque notable to ba keno génération o eza génération sacrifiée génération moko to bunisa ba mikolo nalobaki na bato kaka non omoi na kitetele za nini etike koko kosadi mbodi olonya Mukumadi eko onangeso Mukumadi bu ennemi wa kiso mais moto tout azolinga manifester moto azoleka na nzela malobika il faut aloba mona mboka mbote papa na koyeba kombo na Michel Odimula veut dire aux apena mutetela solo lelo okoloba nini pona élection ya Sankuru dimina kaka teketa so Sankuru kila na so Sankuru tiewo kidimela dans le sens que taka foneka ministre en juin chate na kaiko ona lingula kiso orba eko ontolambo to sami setifula kutambo waye mbo tekati wa kiso adimena le monsieur Mukumadi chonda kaweka unya shongolo sako kolo shilelo ndaka weke depuis wa puissance tie polo lo satanique tie ne okondishi mais unya shongambo to kimani dande tombelo chonda kaweka unya shongolo saka no shongolo makashati nakande to jomboka kitezamba yo ngama sondo Sankuru bicho chantondo c'est dire eloke no ekombi kawate otolo diriger Sankuru enonike enoni akai para l'esprit wakahanye Sankuru kangala ya ndo sangishato Mukumadi ambo ya ndo sanganye shoche ndo dinja fone kanu ja shikuke ka dinteno modelo kamundo to kenenda mema mena itape wakandete kena midute nda yolongo sola keneka kanda saliche ndo dinjo hoka dinte meme wa université ve alo jatta yo ngama bien par rapport ho ngami sonja la ba to shemale ngokomala ne ko vore jete kolomba so showa lingi expliquer mungunda lingala oza parmi ba étudiants o ba uti Sankuru otangi kuna mais oye awa ba rejeter ba papier na si abiso nyonso oye uti na université à la mer mona mboka Lambert mais ministre pe information successif
nous étions là mais badossier na biso nyonso awa na mama ye mo ba rejeté nyonso bayamba ata moko te na bandi na jeu 1 jusqu'alors je suis à jeu 3 de na sengi na sali na loja oyo ketanga na université médecine na sai na médecine en tout cas bande ko boyoka aza parmi ba médecins o mona mboka Lambert Menda banda olo bakeno atongi université na Sankuru mais ataka ministre information aza victime atangi na loja ataka médecin maye awa ba rejeté mais balobi keno avec mona mboka Mukumadi ça dit souri ekozongela bande ko na biso batetela merci merci à vous aussi.